Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Merci beaucoup frère José Nzita. Question nangai ezali boye. Nzambe atinda bino na mukili pona ba chrétien to pona ba païen. Yesu ye moko ayaki po bato masumu nde babongola mitema. Soki mokili ezalaki nango parfait, mais Jésus-Christ aya na mokili ote. Christ est venu juste pour sauver le monde du péché. Bato bandima Yesu batika masumu po alakisa bango lola. En fait Yesu aza nzambe ye moko. Yesu akota na mokili awa juste pour alakisa biso nzela nini tokozongela pa nzambe. Aye ko enseigner biso ba principe oyo sengeli to appliquer pour nzela ya lola efungama pona mutu moko parce que mokili ebebaki tango Adam sumukaki mokili la kila mabe et Christ akomaki na mawa alobi ndenge na ko récupérer mutu. Pour récupérer mutu bien emprunter nzela ya Marie à côté na nzela ya mwasi abimi abotami lokola mwana pour lelo biso to yoka évangile to bika to zonga lola donc yango pona tango sisaki musala alaksi bino monika na utaki esika na zozonga amataki ye moko akota likolo akenda alobi ndenge na kei ndenge pe na kozonga ko yoka kamata bino donc je crois eza mission moko très claire. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.